na bibele tata na kolo na biso Yesu Masia toye boso na yo papa na tango oyo esika oyo tokutanaka esika oyo olobelaka biso pe na bandeko nyonso bazali poursuivre biso pour le moment tolingi papa tobanda programme na mateya maloba oyo yawe euta epai na biso mei te me euta nde epai na yo fungola minoko na biso yawe nalola pe fungola mitema na bandeko nyonso kolo oyo bazali koluka biso pour le moment maloba oyo yawe mabotambuma na kati na bongo ya biso na ntina ete moko na suka tozwa bongo baseko chikamwe mosatu na yo nzambe asalela biso ngolu ya koloba maloba na yo nzambe na bongo tosengi mikolo na kondima na kombo na moto na mokili te mpe na kombo na Yesu Kristo yo azali kolo mpe mobikisi na biso amen. Amen. Ndeko haleluya. Amen. Nzambe na biso aza malamu tokumisi nzambe ndenge ye moko asali biso tozala lelo tomona juna ya lelo toyebi makambo ebele esalamaka na mokili esalamaka na butu bon nzambe aprotegi biso mpona bolingo oyo ya ye aza na kati na biso ya bolingo wana nde toyeki na yango lisusu mpo topartage yango na yo na makambo nyonso oyo eza na kati ya bolingo yango nde toza nango na miniti oyo yango nde tozo partage yango na ntongo oyo bisika nyonso oyo yo moko ozotala biso nazosenga yo zwa bible na yo zwa kaye na yo na biki na yo obanda kolanda biso ndenge tozokende nazosenga yo soki oza ata na contribution na yo ozopermete yo tanto koyebisa yo ndenge biso ata kotinda message tokotanga po biso topartage oyo donc topartage oyo otinda biso na kobénéficie na maloba na yo numero na biso eza plus 243 97 61 87 476 plus 243 97 61 87 476 eza na WhatsApp number na also eza kobenga oyo appel oyo local soki oza na WhatsApp kobenga biso na numero wana soki oza na appel ya local okobenga biso na même numero wana. Amen. Amen. Tozokende noki kombo na ngai nano eza evangeliste Efrain Christian naza membre ya église ya Anglican eza na DSS ya Kinshasa oyo eza na numéro 11 Basalakala commune Kalamu numéro 11 Basalakala commune Kalamu eza iska to maloba oyo ezopema koyela yo iska ozomona biso na minute odon levera okokoka koyebisa bango kombo na yo na ndenge tozokende. Merci balandi oyo boza kolanda biso na bilili bozali bisika nyonso totombe d'abord bino eyenga elama tika nzambe nalola apambola bino lokola présentation la fois passée tolobelaki likolo ya présentation mais tika to répéter yango parce que nayebi ete bato mosusu bazalaki te mikolo elekaki bato mosusu bazolanda biso mbala na bango ya liboso nabengami na kombo ya révérend Maurice Molanga nazali pasteur responsable ya paroisse Saint-Pierre oyo toza kolobela awa tozwami
en face ya complexe scolaire Moseno sur route universitaire avenue Basarakala numéro 11 na commune ya Kalamu. Tika Nzambe apambola bino, tika Nzambe asunga bino na kombo ya évêque ya biso Monseigneur Achille Mushindu totombeli vraiment bino eyenga elamu, tika Nzambe apambola bino. Merci. Amen. Amen. Tokokendenoki po tanto kosenga yo bento permettre yo obanda kobenga biso okoyebisa yo okontinue kobenga biso na numero oyo topesaki yo na oyo bakomaki likolo ya Facebook. Tokende kotala po eloko etali bolingo. Donc nayebisi yo nayebisi bino na semaine passée oyo totala eloko ya lelo eza commandement. Eza commandement oyo Nzambe apesi biso. Alobi eza yango nde eza premier commandement oyo apesi biso. Donc premier commandement wana nde sikoyo esengeli totala soki commandement wana oyo apesi biso mpona bolingo wana soki eza ndenge nini na kati ya bomoi oyo ya biso. Tokena na Deutéronome 6 verset 5, Deutéronome 6 verset 5. Révérend biso yango. Deutéronome soit ekozongela mibeko chapitre na ye ya Motoba chapitre 6 verset 5. Natangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bolinga Yawe Nzambe na bino na motema moko na mayele nyonso pe na makasi nyonso. Ok. Tangi na anglais. Deuteronomy 6 verse 5 say, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. You must love your Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ndege tutangi na awa elingi oloba nini mpona biso tozolanda nzela tosala mibeko ya Nzambe kolanda ye na ndenge biso tozokende na mosala na ye. Merci papa et évangéliste Christian na maloba oyo ozongiseli epai na ngai. Frère, ma sœur, bien-aimé, toza na teme munene na biso elingi koloba likolo na bolingo. La fois passée, tolobelaki bolingo na Nzambe epai na biso bato. Tolobelaki yango tolobi lisusu te Nzambe alakisi bolingo na elelema na nzela na Yesu Masiya oyo ayaki kokufela biso. Maintenant awa lelo tolobi biso mpe tosala nini tolinga Nzambe. Ye alingaki biso. Biso mpe tosala nini tolinga ye. Alobi na Deutéronome ça dit kozongela mibeko. Nzambe apesaki Moïse mibeko na tina na bana Israël. Autrement dit les 10 commandements. Awa ezali Moïse oyo azali kolobela. Azali ko répéter mibeko oyo Nzambe apesaki na nani apesaki na ye po ayebisa bana Israël. Parce que groupe wana ya liboso bayebaki na kokufa. Oyo ezali génération mosusu. Alobi na bango alobi esika bozali kokende. Bazali kokende wapi? Bazali kokende wapi na mboka na bango Kana. Terre promise. Nekolo azali koyebisa na Moïse a répéter maloba wana. Pona tina na génération, on a tina na bana o babotameli bango lelo. Alobi kolo alobaki na biso. Soki bolingi bokoma na mboka wana mboka ya elaka. Esengela kina bino nini? Esengela kina bino bolinga Nzambe.
kolinga nzambe awa na motema na yo mobimba. Ndeko ndako oyo ezanga discipline, ndako oyo ezanga mobeko, ezali ndako malamu te. Pour otambola bien, pour ozala bien, il fallait ozala na mobeko. Ezala na leta tozala toujours na mobeko. Ezala na ndako na yo tozala toujours na mobeko. Même chose aussi pour nzambe, il fallait mobeko ezala. D'ailleurs nzambe ja bandaka mobeko. Alors, mobeko wana alobi esengelamaki na yo mobeko ya liboso olinga nzambe na motema na yo mobimba. Qu'est-ce qui signifie kolinga nzambe na motema na yo mobimba? C'est ça la question. Et si kado ke makansi na yo ebimaka, et si kaba passe na yo ebimaka, ndeko la lobi ba passe na yo wana nyonso, makanisi na wana nyonso donc otia likanisi esika mosusu te, otia peut-être makanisi na nzela mosusu te, makanisi na yo réflexion na yo moto oyo oza kosola na ezali kaka nzambe na lola. Yango wana lobaki soki motosi yango te, soki boyambi yango te, bokokoma na mboka wana te. Tomona isusu ntango tokokita na se tokomonisa bino ndenge nini basalaki soki bakomaki, soki mpe bakomaki te, nzela na nzambe ezali awa ekolakisa biso polele. Voilà papa Christian ongai na moni ya bokusi. Ok, nalingi ajute eloko moko awa na Nouveau Testament. Nalingi ajute eloko moko na Nouveau Testament. Alobaki na totanga nano Marc. Totanga nano Marc 12 verset 30. Marc 12 verset 30. La singio iskanyo soko zola la biso. La téléphone na biso attend un message pour kotinda na biso yango tokotanga tokopataje yango na yo. Marc 12 verset 30. Ezaka ke eloko moko ezoloba bona na bimisa eloko moko place wana. Alobi, love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Ndenge Bible azoyebisa biso mpona iska totangaki eza eloko moko bo. Mutu ya na ngai na miniti oyo nazotuna yo nde mutu ozo tala biso na ndenge biso tozali awa. Ndenge balobi bakangi église, eloko nini sikoyo ozosala na kati ya ndako na yo? Ozolamuka donc soko olamuki ovandi na yo ozobeta masolo sans kokumisa nzambe te, sans koyebisa nzambe oza nzambe ya solo. Donc mutu nyonso oyo asalaka eloko nyonso wana okomona ke mutu wana azotelema na mibeko oyo abolinga nzambe te. Ata ndenge nini soki balobi bakangi église okoluka moyen ata famille na yo. Bible alobi iska toza bato mibale ube misato ye moko aza na kati na biso. C'est-à-dire que bolinga nzambe eza na kati na biso. Makambo nyonso oyo tokosala na miniti na mokili oyo yeba ke nzambe aza nzambe ayokaka biso nyonso. Ye moko apesaka biso grâce kobika na mokili oyo. Ye moko asimbaka biso poto kende liboso na mokili oyo. Ye moko asalaka biso eloko nyonso oyo ekamisaka bato na mokili. Bato ebele balamuki lelo avant bakata prince mutu ke tuti bango na Kongo oyo bakomi ebele. Bon, nzambe apesi yo bolingo mpona nini okozongisa nzambe bolingo te? Alobi lengai na motema na yo moko, lengai na makambo nyonso oyo yo moko omoni okozwa kolinga nzambe. Alobi lengai na nzela nyonso wana tu kolinga nzambe oyo tozoloba eza nini? Eza kosambela ye na motema na yo moko.
nzambe akouta likolo te aya kokumisa ye moko te eza biso nde tokouta na se awa tobandi kokumisa nzambe lelo ka malamu oyo asali biso na mokili oyo. Soki bakangi eglise etali nzambe te, nzambe ayebi ata na ndako na wana eza eglise mpo alobi navandaka na ndako oyo bato batongi te, bon navandaka oyo na ndako oyo ngai moko natongi. Donc nzoto na biso ezisika nzambe avandaka. Esenge tobanda kolinga nzambe nakokende koteya bato, nakokende kosala évangile. Eloko nyonso mona ekosala biso mpo tosala nini? Toyeba ke biso tolingi nzambe ya solo. Voilà, eza eloko nalingi nabakisa na eloko oyo expliquer biso. Tokende na isusu na Deutéronome 10 verset 12. Deutéronome 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Elobi boye. Bongo sikoyo bino ba Israelite boyebi eloko nini Yawe Nzambe na bino alingi te bosala. Alingi botosaka makambo oyo ye alingaka. Bolingaka ye pe bosalelaka ye na motema moko pe na mayele nyonso. Tozali toujours likolo na kolinga Nzambe. Bongo sikoyo bino ba Israelite boyebi eloko nini Yawe Nzambe na bino alingi te bosala. Alingi te botosaka makambo oyo ye alingaka. Bolingaka ye pe bosalelaka ye na motema moko pe na mayele nyonso. Kozongela mibeko Moïse aza toujours korepete na bana Israel. Mibeko oyo apesaki na ye po apesaka bango. Abi fale mibeko wana elongwaka te na kati na bombe na bango. Po soki ba repete yango te, bato bakotami lelo bakoyeba yango te. Il fallait mikolo nyonso to banda korepetaka. Po mibeko wana efanda libela na kati na mitema. Kolo alobi eloko oyo ngai kolo na lingi na kati na bombe na bino ezali kotosa mibeko na ye nani ye Nzambe. Mibeko na ye eniki koloma mibeko wapi? Mibeko zongi toyebi yango malamu ndeko. Mibeko zomi soki olingi omona mibeko wana zomi na kozongisa na mokanda na Exode chapitre 20. Tanga chapitre 20 ya Exode okokuta mibeko wana Nzambe apesaki na Moïse mpona tina na bana Israel. Alobi il fallait botosa mibeko wana. Il fallait bolinga et soki botosi mibeko wana, c'est-à-dire ozali ni olingi ye. Maintenant alobi ko olinga ye na motema mobimba. Motema na yo nyonso. Lokola papa na ngai Christian, papa évangéliste ya uti koloba. Na kozonga eswana te. Kolinga Nzambe na motema na yo nyonso. Na français on dit aimer Dieu de tout ton cœur. Oyebi ndenge tolingaka moto. Oyebi ndenge totiaka confiance pe na moto. Soki moto wana azate. Okaka ndenge olembaka. Siko pendant période oyo ya COVID-19. Période oyo ya confinement. Ozali na nani kole. Esika nini ozali kotia makanisi na yo. Esengela makinde kumulinga. Soki Nzambe alobi non okokufa, okokipe kokufa na malade oyo. Tozali komona bato bazali kokufa, bao bazali bien protégé. Mais yo na ngai tozali kokufa te. Mon bateri malamu ezali nani ezali Nzambe. Alors il fallait yo opesaka Nzambe lokumu likolo nyonso.
Il ne fallait pas maloba na nzambe elongwa pembeni na yo. Otanga yango tupe motango za kotanga yango effectivement il faut kosalela pe yango. Kosalela yango nde ya mutuya. Oki kotanga. Oki kobondela kasi soko sisi kobondela makambo nino ozali kosala ozali kopesa nzambe lokumu te. Nzambe abengeli quelque part. Est-ce que vous êtes associé à ce qu'on a Nzambe na kati na problème na wana na kati na likambo wana est-ce que vous allez ko associer Nzambe ezali ko mettre richesse et puis ko za malade soko ko solution ezali na kati na momo na yo nani ozali ko associer na ye kolo alobi il faut otia ye na isika na ye papa liboso na kokena hôpital tuna Nzambe pesa Nzambe malade ozana yango loba Nzambe na lola oyebi situation na ngai papa parce que yende moninga na yo yende azali na kati na motema na yo esika na ndeko esepelisi ngai makasi pense na yo mobimba mayele na yo motema na yo mobimba ezala na kati na Nzambe boyende Nzambe ya kosepela. Merci papa évangéliste, merci Nzambe ya pambola. Ok, merci na majute eloko moko iska totanga ezana Maika, le biso na ngana Maika ezali nepo Mikaya. Ok, Mikaya. Mikaya ou Miché na français. Mikaya na ngana Miché na français. Dans anglais, le bi Maika 6, verset 8. Maika 6, verset 8. And the boy, woman, the Lord have told you what goodness is this, is what He wants from you. Be fair to other people, love kind and loyal, and the humble obey your God. Abandiko yebisa biso awa alobi eza eloko oyo yangonde Nzambe alingi to sala nini to sala na bolingo ya malamu ize eloko ye moko azoluka to bana kobanga donc to bana ko respecter batu to zara ko yoka na kutusa oya maloba oya Nzambe ye moko soki totali awa iska totangaki esengeli biso to banda ko yoka Nzambe oye moko abengisi biso na mokili oyo totosa makambo nyonso mwana to banda kofinga matute to yoka eloko Nzambe oyo ayebisa biso elo nyonso ta eloko totanga na Bible to continue kosala nini kosala yango ekopesa biso eloko moko ya malamu na liboso ya Nzambe yango nde na yebiso kolinga Nzambe ezaka kolinga ye na monoko te kolinga Nzambe eza kolinga ye partout ezala mbongo na yo ekolinga Nzambe ezala business ozosala ekolinga Nzambe ezala elamba oyo lataki akosala nini akolinga Nzambe eloko nyonso tozomona na mokili oyo ezo pesa biso donc posa kolela Nzambe ayebisi biso eloko nyonso bimisa motema na yo obanda kokende liboso epa Nzambe ndenge Nzambe apesi biso bolingo na ye biso tozala na kati ya bolingo mwana oyo Nzambe apesi biso po bolingo mwana yango nde ya iska mona azotanga na Bible alobi langi nyonso oyo tozoloba eza nde tolobaka langi mosusu nyonso ekostope na se ya mokili oyo bolingo ekostope te. Bolingo mwana nde yango nde Nzambe azwi kolakisa biso liboso
lakisana nzambe oya bolingo na yo mwana ndenge nzambe alingi sikoyo linga ye po nzambe ayebaki olingi ya solo soki olingi nzambe te eloko nini oya kosala na mokili awa eloko te yango nde azoyebisa biso lelo lenga nzambe aza nzambe nayebi so na ntongo tani nazotenga nayebi so ke ata nakufi lelo etala nzambe te ata okufi lelo ata bato oyo baza na mokili oyo nzambe aza kaka nzambe alakisi biso bolingo esengeli biso tolakisa nzambe bolingo ntango akangi eglize oza na droit kotelema na ndako na yo obengi bana na yo nyonso na mwasi na yo bovandi bobandi kosala nini kosala messe na kati ya ndako na bino bandi kosala messe na kati ya ndako na bino nzambe akosepela mingi soki bakangi eglize bakangi bomoi na yo te bakangi porte na yo te bakangi business na yo te boya business nzambe ekosala nini ekokende liboso donc bolingo mwana eza business na ye ye nde moto ayekotika mpo biso tosala nini tolanda nzela ngwana tokosala nini kokende liboso amen toko tala esika mosusu na Deutéronome 30 verset 20 Deutéronome 30 verset 20 Deutéronome chapitre 30 verset 20 elobi boye bolingaka yawe nzambe na bino botosaka ye bokangama na ye wana bokoumela mingi na mboka oyo yawe akataki seleka te akopesa na bakoko na bino Abraham, Isaac pe Yakob. Malamu nazotanga malembe bolingaka yawe nzambe na bino botosaka ye bokangama na ye kolinga kotosa kokangama biloko misala tolingi ye lokola papa uti koyebisa na biso lokola papa uti koteya biso alobi botosaka ye tokende nao na journée oyo ya lelo ezali dimanche ndeko molingami peut-être ozosimba ta telefone te kotala ta bili ndenge toteya peut-être ezopesa o mabe kolo alobi mokolo na ye ezali mokolo ya kotosa ye meme soki confinement ezali lokola papa otali koloba est ce que ozosimba bible otanga tani loba ya nzambe attitude na yo eza ndenge ni lelo na ndako esika ozali wapi fo nzambe na lola azali komona esika ozali voilà totosa oyo alobi na biso d'abord nakosepela mingi ndeko na journée alalo ndenge ozali kosimba bible nzambe azwa lokumu kasi soki obelemi pene na nzambe te yebaka journée oyo ezali journée ya nzambe mokolo oyo ezali mokolo na nzambe bolingaka ye soki otosi mokolo na ye te olingi moto wana olingi ye te soki ose présente na offrande na yo dime na yo ce n'est pas le ça c'est que soki bakangi eglise okangi mpe dime na yo eza lokuta yaka liboso na nzambe tosaka ye lingaka ye alobi kokangama na ye alobi na bana Israeli alobi bino bokangama na ngai pamba te soki bokangami na ngai na osani nakopesa bino mboka wana nalakelaki bakoko na bino Abraham, Isaka na Yakobo. Kokangama na esani koza na moto mosusu pembeni wana te moto mosusu pembeni na ye te nzambe kuasosie nzambe na moto mosusu te lokola bikeko donc olongoli nzambe na kati na bomoi na yo obandi peut-être kokende bisika mosusu obandi peut-être kokende kofukamela bikeko obandi peut-être kofukamela bato na mokili oyo azali na makila mpe mosuni oyo ana nzambe alingi yango te
Une fois osali makambo ndenge wana eloko esika o Nzambe alakelaki bakoko na bango Abraham, Isaka pe Yakobo bakozwaka esika wana te. Alors ça peut-être ngai na yo pe ndakisa eloko nini oyo Nzambe alakaki na kati na bomoi na yo ki ya kopamba wana ikambo songolo okangamaki na à un moment donné odai kosenga eloko wana mais à un moment donné sikoyo okomi nini okomi découragé alokola bakangi église na commande la insulte alokola bakangi église na kokende susu peut-être na mangengenge te na okende susu peut-être na Nzambe quelque part commande la terre nde bokosali mabe na yebi so zongela Nzambe na lola. Une fois on s'est détaché dans Nzambe pe asibolio moi tu vas passer et dans le mais na yebi so te soto kangami na Nzambe ndenge apesaki omilaka na ya kopambola yo ndenge koko na yo azalaka liboso moto ya mbongo na yo koza moto ya mbongo ndenge koko na yo azalaki peut-être moto ya lokumu na yo mpe koza moto na lokumu ou bien te soki bakoko bapamwamaki te dans le sens que okangami na Nzambe na kati na bomoi na yo ndeko na ye biso te okobika oyo ezali ya mokili mais il faut que on réjouisse na kati na mokili mais eloko so ya motu ezali na yango ke soki okangami na ye te na suka nini okozwa bomo ya seko na seko. C'est ça l'élément principal que nous sommes en train de chercher. Bomo ya seko na seko de kunangai. Komi mona te mokili. Komi ça te présence na mokili na kati na bomo na te c'est ça la fête. Ce n'est pas la fête. Non so zo mona ou non so ana ekolika. Mais loko na mutu ya ezali nini tozwa bomo ya seko na seko. Ngana mona na te mutu na mokili afanda seko na seko. Soki ozala mokili sa ebeta kuna na lolo kozala mpula na bambula Nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bien-aimé nalingi na bimisa eloko moko kuna avant tokende na thème iska nalingi natanga iska levelan atangeli biso bokobosana te telefone na biso eza olele soki olingi obenga biso po ocontribuer eloko tozoloba mpona tobénéficie na maloba na yo plus D 43 97 61 87 456 97 61 87 476. Donc ce que nous benga biso na minute oyo okoki kobenga biso soki matuna ezali otuni soki kocontribuer ezali okoka kocontribuer na message oyo. Donc eloko moko nalingi nabimisa kote ya eloko levelan alobaki avant nakota na Somme 27 verset 1. Levelan yebaki okotanga biso Jean 11 verset 25 avant to continuer. Donc alobi boye never leave him because he is your life. Kotika Nzambe te Nzambe aza bomoi na yo. Kotika Nzambe te Nzambe aza bomoi na yo. Soki Nzambe aza te kanisa bien tokozala te. Soki Nzambe ayaki kokita kokufa na se ya mokili oyo jamais ata moto moko te akomona lola eza te. Yango ndabani koyebisa yo ata soki basali ndenge nini donc lakisa Nzambe nalingi yo, lakisa Nzambe nalingi yo Nzambe. Ta soki bakangi église yango ndazolo kotika Nzambe te kolinga te bakangi église ozongi susu na moko Nzambe aza likolo azomona. Toke na Somme 27 verset 1. Somme 27 verset 1. Alobi Nzambe aza lumière na ngai. Yende mutu azosimba ngai nyonso nakobanga nani nakobanga ta mutu moko te po yende mutu asimbi bomoi na ngai. Soki otali iska totangaki na Deutéronome 30 verset 20 iska na bimisi maloba mwana
yangonde na ye na Somme 27 verset 1 na lobi na bimisa ngisusu alobi place mona totika nzambe te atandenge nini yende mutaza bomoi oya biso soki totiki nzambe na mokili oyo tokufi yende mutasimbi nguya nyonso yende mutasalaka makambo nyonso na kati ya bomoi na biso yende mutu asimbaka biso butu moi ata banguya basali makambo nyonso tu ezosimba te mpona bolingo oyo nzambe ye moko aza na kati na biso ata ndenge nini banguya bazobunda kaka bazosala bazomeka ndoki ata nde tozosala business bon nzambe asimbi biso makasi alobi na Somme 27 verset 1 eske akosala nini ye nde moto aza lumière oyo ngai jamais nakobanga ata moto moko te ntango nakotika nzambe yango nde nabandi kobanga moto soki natiki nzambe nakontinue kosala nini kobanga moto bon soki natiki nzambe te nazokende na nzambe jamais nakobanga moto te mpona nini grâce ya nzambe bolinga nzambe mawa nzambe donc eloko nyonso eza kaka pour chaque tongo David alingi alakisi nzambe nzambe alakisi David alakisi nzambe bolingo yango nde eza ntina soki baye koyebisa David ou bien baye kofunda David na liboso ya nzambe soki nzambe atali alobi namoni nano masumu oyo ya David asali te mpona nini ere nyonso atata bato bazokende kosala business bilanga David aza na église azosala nini azobolinga na nzambe soki asali mbeba azongi rapide na kati ya église avandi kuna abandi kolela donc eloko nyonso mwana azosala nzambe azomona David azolakisa ngai bolingo bien aimé eza bolingo oyo yango nde eza commandement oyo nzambe eza premier commandement tokomona bolingo mosusu na dimanche prochaine oyo ya bolingo mosusu oyo etali biso na kati na bomoi na biso tanga biso oyo ya Jean 11 verset 25 Jean 11 verset 25 Jean chapitre 11 verset 25 elobi boye Yesu alobi na ye ngai nazali mosekusi mpe napesaka bomoi moto oyo andimi ngai akozala na bomoi ata soki akufi. Merci papa maman. Ezali esika oyo Yesu akendeki kosekisa Lazaro. Lazaro azalaki moninga na Yesu Masia. Peut-être bon abisali. Yesu alingaki ye akufaki. Yesu akei parce que moninga na yakufi amona akomi esika Marie na Marthe. Marie na Marthe balobi kolo soki ozalaka awa mbele ndeko na biso Lazaro akufaki. Ndekolo azali ko pesa bakotoli oyo. Yesu alobi na ye, alobi na nani, alobi na Marthe, alobi na Maria, alobi na ye ko ngai nazali mosekusi. Pe na pesa kabomoi. Moto oyo andimi ngai akozala na bomoi ata soki akufi. Tomonaki yango ndenge nini Yesu asekusi Lazaro akufaki. Ndeko loba ete bomoi na biso nzambe nde asimba yango. Yango papa na ngai evangeliste alobi okokimela nani lokola Somme 7 okimela nani
asimba yo. Mais soki nzambe azala kati no soki olingi nzambe ndeko nanga eza pasi monguna anyokola yo eza pasi. Yesu azali mobateli na ngai, kolo azali mobateli na ngai na kobanga eloko moko te. Alobi isekwa ezali mopele na nzambe. Soki ozali na ngai, soki ondimi ngai azali ezali nzambe, ezali Yesu Masia. Soki ondimi ye na kati na bomo na yo, alobi ata okufi akozani ni akosekwisa yo. Et c'est vrai, Lazare akufaki, mena Yesu asekwisaki ye. Pona nini po Lazaro azalaki moninga na Yesu Masia. Pona nini bizali peut-être ya Lazaro esepelisaki nzambe. Pona nini po ya nzambe akomisa bokasi na ete lisekwa. La dernière vie, comme il y a souka et les problèmes à boko na nzambe, ndekolo ayebaki na komonisa nguya na ye ya lisekwa na nzela ya Lazare. Mon frère, na kikopesa lokora exhortation awa. Ata business no yekufa. Meka na ino na ebiso na tongo na ino, meka na ino kolinga nzambe. Meka na kopusa na nano pende na nzambe soki okomona business na ekokomba mati. Ata vie na yo eza compliqué. Ata malade eza konokola yo. Otambola na banganga kisi. Otambola bipe na bipe. Ozwa ka solution te. Parce que vous allez nzambe quelque part. Parce que otieki nzambe na kati na motema na ote quelque part. Yango la tongo na lelo ndeko. Nzambe azabu. Lokola tobelaki yango. Lokola zali bolingo ata problème ezalaki ndenge nini oke est-ce que problème vraiment soki na kina ngo ipai na nzambe lelo est-ce que vraiment nzambe akoyamba ngai? Non non, nzambe akoyamba yo yaka nango. Lokola yo omonisi volonté, lokola yo omonisi bolingo na yo epai na ye akozali akoyamba. Akoyamba yo mon frère. Ozala malade mingi uzana. Mabondeli oyo okobondela nzambe na lola lelo na tongo na lelo ozobondela na tongo na lelo kolo azali kopambola deja. Mosala oza kolinga obeta mbula na bambula bapapie na yo badiplome na yo ezalaka na se ebisino ete lokola oyambi nzambe lelo, lokola olingi nzambe lelo na kati na bomoi na yo, nzambe mpe akolinga yo akokende kobimisa bapapie na nkombo na ndeko ya biso lobi lendi nzambe akopambola yo lokola apambolaki nkolo na biso Yesu Masia. Amen. Amen. Nalingi na contribuer eloko moko ya legrand na biso ebisi biso lelo na men iska totangaki soki olingi olinga biso bengi biso na nimero ya plus 243 plus 243 97 61 87 476 plus 243 97 61 87 476 pour contribuer na eloko oyo mpona bolingo oyo ya nzambe oyo alasi biso. Nalingi na contribuer na eloko moko awa epa iska totangaki Bible yebisi biso na Jean 11 verset 25. Jean 11 verset 25. Alors Bible, Jesus said to him, I am the resurrection, I am life. Everyone who believes in me will have life, even if they dead. He said, I am the resurrection. Nazamutu oyo azotumbola batu atasoki okufi mpona bolingo oyo nzambe. Yango nde akiti mosala na kati oyo bomoi ya batu. Alobi ata soki okufi oza na masumu ya ndenge na ndenge oyo bato bazoloba mingi oza na yango. Nzambe aza na capable kosala nini kolimisa yo na makambo nyonso wana tu. Yebaki eta mutu atiki nzambe akoti na nzela ya molili mutu mwana akufi deja. Bomoi eza na kati ya mutu mwana susu te.
Botam mutu mwana sikoyo atelemi koboya makambo nyonso mwana ko confesser eloko nyonso mwana tout nzambe dans lumière ekokota akozonga epana ye donc mpona aza na bolingo moko ya makasi na nzoto na biso. Tam mutu aza na bomoi aza na grâce kotika nzambe te lakisa nzambe bolingo na yo po yende alobi commandement premier commandement oyo eza makasi eza bolingo eloko nyonso tout ekosila na mokili oyo bolingo nzambe eza kaka melako nyonso oyo tozomona lelo ezosalama ekosuka ekosila bolingo nzambe eza nini eza kaka yango nalobi naza mutu oyo azokombola bato na kati ya liburu na kati ya lewa na kati ya malade mpona bolingo na ye kotika nzambe te ata ndenge nini makambo ekoya kotika nzambe te nzambe aza likolo azotala biso bolingo na ye eza monene ata soki balobi nzela oyo eza kokangama nzambe akofungola nzela mosusu kosala nini koleka nzambe aza na bolingo moko ezobangisa bato soki otali ata ndenge tozali batangunya bazobunda bazosala bon nzambe azopesa bango bolingo mpo nzambe alingi bango makasi bolingo nzambe eza monene yango nde alobi kotika ngai te mpo eloko obénéficie iska nazali ezebele eloko obénéficie iska nzambe azali ezebele nzambe ayebi ntina oyo azoyebisa biso eloko mpo nzambe azali boye bolingo wana eza bolingo moko ya monene na kati ya bomoi ya bato moto apesaka bolingo oyo ya nzambe eza bolingo moko ya monene oyo nzambe asalaka nzambe asalaka bolingo sali kotala nsima te bomoi toza na yango na milito par exemple eza bolingo ozolia ozovanda bien so okei na hôpital okei kotala bato mosusu moyebali eza te kolia na bango eza tonga makambo nyonso tonga bo nzambe azopesa bolingo mawa na makambo nyonso ye moko alakaki biso yango nde akotili kosala bolingo eza eloko moko ya bien na mokili oyo soki naza na bolingo te moye biso tozala awa eza te mpona bolingo ya nzambe tozotala tozokende ndenge nzambe azoyebisa biso na mokili oyo nzambe ayoka biso tika nzambe atambola yo esika nyonso oyo ozomona biso nayebi te reverend soki okobakisa mwa eloko moko oyo etali bolingo oyebisa bato oyo bazolanda biso. Merci. Thank you, my brother. Thank you. Can God bless you forever. Amen. Because à travers cette parole. Amen. Matondo mingi de molandi. Totaki ko structurer mateya na biso ya tongo na lelo likolo ya kolinga nzambe. Alobi linga nzambe na motema na yo mobimba na mayele na yo mobimba na makasi na yo mobimba. Wana ezali le plus grand commandement. Donc comme si peut-être toté avec kuna olinga pe modalina. Peut-être toté déjà côté ya yango. Ndeko molingami kolo azana bolingo ndenge tobelaki yango. Eloko nazali kosenga na yo. Eloko basali bazali kosenga na yo ndeko linga nzambe na kati na bomoi na yo. Azala kolo na yo, azala mobikisi na yo. Malgré difficulté oza na yango. Malgré problème oyo oza na yango, mama kende na ngwe na kolo Yesu. Kende na ngwe pa na nzambe na tongo na lelo luba nzambe ngai yo papa. Nazalaki mobungi na ye pa na yo kolo natali si bolingo na ngai kolo epai na yo.
Nzambe akobikisa yo, Nzambe akotombola yo, Nzambe akotiona place oyo kutu okanate. Alors binga inde na delise quoi? Maman, c'est-à-dire que nous sommes tous pour ça là na mokili ezali apamba. Toko kenango nulle part. Nzoto yo ekokufa kasi mopesi bomoi ezali kobele Nzambe na lola. Noki kokima moto. Noki koboya moto. Pour nazala mbongo na ngai akosala ngelo ko mokote. Mais soki oboyi Nzambe, okende pa na. C'est ça le problème. Olinga de Nzambe aleki na nyonso. Papa évangéliste Nzambe apambola yo. Na initiative o papa Nzambe apambola yo abeli yo peut apesa subiso maloba pona kulakisa bande ko Yesus. Merci beaucoup papa. OK. Bandeko na biso émission na biso komi na suka, émission na biso komi na suka. Iska maloba oyo ya Nzambe ezo ereyo lelo yawuti na église anglicane ya diocèse oyo eza na Kinshasa, oyo eza na numéro 11 Basalakala commune Kalamu, numéro 11 Basalakala commune Kalamu, eza iska maloba Nzambe oyo ewuti koya epa na yo. Donc tika Nzambe apambola yo, tika Nzambe apambola yo, ata ndenge nini bien-aimé azopesa yo, azoyebisa yo, ata ndenge nini banda kokumisa Nzambe, ata soki bakangi église, ata soki bakangi église, ndenge oke obanda kokumisa Nzambe ezali. Donc tobanda kokontinue malembe mpo Nzambe ayoka biso bakofungola église, ata ndenge nini biso tokozala lisusu te mbo nasala na Nzambe bolingo, nasala na bolingo mpo ye mokala sona na bolingo ya liboso kolinga te koloba ke oyo eza mpona gouvernement oyo eza mpona covid-19. Eloko nyonso mwana Nzambe ayebi covid-19 ekozala mpo eza bien na programme na ye, eza na programme na ye. Soki okei na Luka 21 verset 11, Luka 21 verset 11, donc okomona iska Bible alobaki mpona kola virus. Donc toyebi te ata ndenge nini Nzambe abana kosala nini koprotete biso. Donc alobi maladi oyo ba Egypte ekozwa biso te. Iska nyonso ozali Nzambe apambola yo na makambo nyonso oyo ozosala na mokili oyo atombola yo likolo mpona eloko nyonso oyo eza epa Nzambe ezaka ya mpona bolingo. Ata ndenge nini bolingo Nzambe akolakisa yo bolingo ya monene, akofungola biso ta yo moko okobanda kolala na ndako na yo, miso na yo ekofungoma. Nzambe akolakisa yo eloko babengaka bolingo. Soki okopasa bango eloko okobasa mpo tobonzala ya kubakisha shida te. Nafikiria kwamba ndugu mtazamaji, najua kwamba unatufuata pale Tanzania, sababu hii kitu inapita duniani nzima. Leo tumezungumza juu ya mapendo, tupende Mungu wetu. Utaona maandiko yale matakatifu, sitasoma tena yote. Kitu ambacho nakuomba asubuhi leo ni kufungua moyo wako. Kama Ufunuo wa Yohane sura 3 shairi ya 12 inasema, tazameni mimi nimefika nyumbani mwako, niko mbele ya roho zako. Ninaendelea nikitokee katika mwili, katika moyo wako. Kama umesikia sauti langu na unafungua moyo mwako, mimi nitaingia, nitakaa pamoja nawe. Ndugu, hata kama uko na matatizo, aina yote ya matatizo ndani ya maisha yako, sababu haukupenda Mungu, sababu unakimbilia nafasi nyingine basi kuita Mungu. Ndio Mungu aliambia watoto wa Israeli kwamba pasipo mimi ndani ya maisha yenu hamtabarikiwa. Alors ifale Mungu kuwa katika maisha yenu, kuwa pamoja na Mungu, Mungu akae daima ndani mwako. Kama uko na Mungu ndani yako, dada, kaka, ndugu, kwa neema ya Mungu, kwa mapendo ya Mungu atakubariki. Na ile uzima ambao tunaongoja itakuwa kwako kwa sababu unamkubali. Lakini kama ukubali, jua kwamba mara moja unaenda kwa shetani, siku ya mwisho hautabarikiwa, hautapata ile uzima wa milele. Hivi tunataka kuomba, acha Mungu atubariki, acha Mungu akuchie mikono mwako ya uwezo, ili yote ambayo unafikiri
kikuwe kwako kabisa cha lazima. Mungu abariki, Mungu atukuzwe katika mchana wa leo. Amina. Amina. Zaba pambola yo. Na ebisio iska matea oyo euti na kombo ya avec na biso Monseigneur Achille ye azo esaye ubote na tongo oyo ye nde moto aza moto azokamba église na biso oyo diocèse ya Kinshasa. Tika Nzambe apambola avec na biso, apambola mama avec na biso, apambola ba pasteur na biso nyonso na ba évangéliste nyonso na ba ndimi nyonso isika bino bozali kotala biso. Nzambe apambola bino tobondela. Nzambe oza malamu, Nzambe tokubisi yo. Ata motu moko aleki na yo aza te, motu moko akoyebisa yo eloko kosala te. Yo nde motu oza likolo, oza na se. Yo nde motu oye kosala makambo nyonso oyo osali mpo olakisa biso bolingo oyo toza na yo na miniti oyo. Nzambe oza malamu na kati ya bomoi na biso. Tika sala musala na kati na bomoi na biso na mokili oyo toza na yo na miniti oyo. Ata soki bato ngunya batelemi mpo basala ndenge na ndenge mpo babloke église, lelo mopepe na yo ekita kofungola nyonso mwana na miniti oyo na kombo na Yesu. Iska maladi oyo euti, Nzambe tozobelela yo na miniti oyo. Donc makela na Yesu ekita na miniti oyo kolongola maladi oyo ya COVID-19 oyo na mokili oyo na kombo na Yesu. Nzambe ayebi ke maladi oyo ebimi yo moko oyebi. Yo moko oyebi juu maladi oyo ekosila. Bon tozobelela yo mpona grâce na yo, mpona bolingo na yo, mpona mawa na yo. Toyebi ke mokili tosali mbeba makasi, tosali eloko bazosala te. Eloko mokili oyo ezosala na miniti oyo eza eloko oyo ya basodome, esalami na Sodome na Gomora. Mpona kanda na yo obebisi Sodome na Gomora. Nzambe eloko mwana ezongi susu na kati ya mokili na biso. Bon tozosenga yo mpona bolingo na yo, limbisa biso na makambo nyonso mwana. Iska nyonso oyo tosali mbeba, limbisa biso na kombo na Yesu. Nzambe tozobelela yo, lola efunga mpona biso, mpona église na biso lelo ekobanda na 10h, kala mingi te ekobanda. Tika lola efunga mpona biso na makambo nyonso, bato nyonso oyo okutilize koteya na kosala messe, grâce na yo ekita na motu ya motu wana na kombo na Yesu tokondole. Amen. Amen.